Merci beaucoup pour tout ce qui nous suivent partout dans le monde entier. Nous sommes sur Congo Promo TV5. Batonion sur Congo Promo, Balanzambe Nyonso. Donc, tout ça, un événement, à cause de la foi, pour assister à Bino, pour assister à Bino, la première édition, deuxième, troisième et le lot, tout ça, la cinquième édition, ils ont proclamé le lot le 1er juillet. Au bon, mais ça, toujours cause à la pasteur de la foi, tout ça, on a assisté, na artiste comédien, artiste musicien, Batobélé, Barobalinga, Kalilo, Bayanzambe. Dès le lot, à cause de la foi, en direct, il y a terrain Bouddha, juste dans l'entrée, il y a quartier 1, nous sommes là, le plaisir est pour nous, dans Yoye Babino, vous êtes tellement nombreux, peuple de Dieu, Batonio Sobalinga, Lilo Balanzambe, Batonio Sobalinga, Tozawana, Matea Ezali, Banzembo Ezali, Makambele, Toumela Mingi, la présence Nzambe, Ezalian Toloba Mingite, tant où papa Komata, Neto, Batem Nini Oyo, Abonisela Kibiso Pona Mokola, Lelo, Biso Tobika, à cause de la foi, 5e édition. Merci beaucoup à Raïs Kangi, merci à Yves Vipa, merci pour l'assistance à ma conférence sur Otokuta Nabango. Merci. Est-ce que Bana CPC Bazali Awa? Bazali! Beta Mololo Zamba. Sangana moyo yo butwe bimerangai obongi salama oyo mokile bebisaye osongi salama motu ya na bungi saye oyo nolanga losambo na sala na bosana losambo kukubi ya no pesi na miso abato oboya na mema likango eleki na moto sambe na ngai bipe kiseloki Ebina kawatu yo pekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na atale kuluse pai no se utaka na soa oyo pesa na baninga Bina rumba wana mama bina Sambole la kisanga selae Lilobo la kisanga nenga kolaba Kimyoyo la kisanga kovana na bato Sambero yako kiselanga bandoto Beta molola songi songi Alléluia. Est-ce que vous voyez le monde en toqué? Il y a le monde en toqué, n'a-t-il pas le toqué, toqué. Matsa Mongongo. Toqué, lo samba. Ozoemba kitoko. Débat attrapé. Débat trésor. Débat. Beta mololo. Yo sambole la kisanga zela. Lilobo la kisanga nega kolobae. Kimyoyo la kisanga kovana na bato. Sambego yanko kiselanga bandoto notona Agana zolumba sola bakate Aye jo soperanga na bute Nama koko likange kwisa boyate Suka na kwata kibokoti Ataba botolinga mato ya papa Batelinga mumuranga bangoti bare Akokati koteki sabandote Suka Nakolata kiboko Allez, va toquer. Bonsabe bongita yo boye. Sina suka beba. Bosuwa kembo utabo
tina suka pepa Zangangoyo bongola kina no vino Yesu nanga Zangangoyo sekwisa kila zalote Sokipe osalelinga bikakwe Atoboina loba moteme boya Soki na lobi na bomba motema moto Suka na tatola pona zwa kimia Ya soki songe mata Yo binaka wapi Bina Ozambe bongi na yo papa Ozambe bongi na yo moyekekele Osuwa kembo uza bomone Tangangoyo bongola kina no vino te Tangangoyo sekwisa kila zalote Soki pe osalelinga bikakwe Atoboina loba moteme zoboya Soki na lobi na bomba motema moto Suka na tatola pona zwa kimia Beta mololo Yo bina wagabi de la foi hein hey solo Ozame bongi na yo papa Ozame bongi na yo moyenge bene Osuwa kembo uza bomone Tangangoyo bongola kina no vidoke Tangangoyo sekwisa kila zalote Sokipe osalelinga bikamwe Atoboina loba moteme zoboya Soki na lobi na bomba motema moto Suka na tatola pona zwa kimia Déjà non à neuf. Boni. Eloni okolo bana nzambe ba otala biso na minute oyo pona cause de la fois 5e édition. Eza ete nzambe apambola bango nzambe amona bango mpe na nzela ya mateya lelo basimba yango ekomema lobiko mpe kimia mpe soulagement na vie na bango balanda yango mpe nzambe azala na bango mpenza visite bango eza esengo mpona oyoka liloba na nzambe mpe ekobika naza na kondimaka ya cause de la fois 5e édition makambo minene esalama na vie na bango baza ti lelo na ndako bazonzima teke nzambe asalaka bazonzima bamanifestation ya boye te eloni okoloba na nazopesa bango toli mpe nazolendisa bango ete ifo bakroire bible elobi esengo na moto ya moni te kasi andimi c'est que je crois que batia foi parce que ifo bandima nzambe aza koexiste mpe afutaka apesaka na bato balukaka ye balongola elikya babakisa susu kondima biyano ezali balemba te me nzambe wana akovisite bango na kati na kondima. Bonjour Dada. Nangola Nzambe. Tomoni trophée, tomoni diplôme de mérite, c'est dit à quoi par rapport à Msala Nzambe et par rapport à théâtre. Omoni biso Dada d'abord structure to kanisa, to penser to kanisa pasteur na Msala Nzambe ou avandi. 20 ans de fidélité la bonne Nzambe za li panango baté. Mingi batigaka au mona punga 10 ans a changer nzela ou bien simbi bisimba simaye aza fidèle na Nzambe na ateye abandonner Nzambe. Yango nous la fondation to kanisa to penser to peut trophée de fidélité na diplôme de mérite au topesi le pasteur de la foi. Un groupe théâtral au ba ça la évangélisation ezebele to exemple un groupe à président Caleb et ça rappelle groupe chrétien à part groupe évangéliste mais pourquoi bino boponi kara o ya pasteur de la foi. Oui, mes condoléances na famille un groupe évangélique parce que auto perdre Mogoya bango artère na bango mes condoléances sûrement omoni ba groupe c'est écoute na ngwe belé mais tout tala il y a dans les pasteurs ba groupe belé au monde ba pasteur bazati mais elle est pasteur ou atamboli 20 ans na sema ko Nzambe le peut voilà le total peut-être mayata tolobite bamusuba opengwa le total lié le peut bapela ba fidélité oyo yebi so ba sala musala Nzambe na malamu to ba faire bango to pambola to pambola mayata tout à fait normal to kanisa pour la batu nyonso pour la artiste nyonso lelo mo goza fidèle na Nzambe na yo to considère que non il est fidèle na Nzambe na ye to goya vers ye pour to pambola ye donc c'est un peu ça donc tout ça pour la batu nyonso pour les exercices comédien nyonso RDC Congo c'est un peu ça donc mutu tout harmonie ça musala malamu to goya vers ye
CG, bonjour. Bonjour. Bokanisa lelo bokanisi pasteur de la foi. Idée wana no uta kibino wapi pour na repesa diplôme de mérite et près de trophée. Je sais que artiste comédien ba olobele lango moi trop a mérité nini et puis diplôme excellence. Tikana longola makambo lobi wana ke ba olobele lango trop. Ba olobele lango par rapport ya nini. Parce que Moussala, par rapport à quoi? Diplôme par rapport à quoi? Est-ce que Moussala Oyo de la foi a sali au milieu des artistes et comédiens Nanyazo Monangote? Nous sommes tous convaincus et conscients que Papa Oyo, Mwana Mobali Oyo, comédien Oyo, a sali Moussala Mounene et Tigana que dans le milieu des comédiens, il y a de ceux-là, Oyo Baye Koliko Ye Banzambe, Nanzela Naye, et Namakambwa Boye, a mérité diplôme ou anate excellence pour Nani. Moussali Nanzambe, comédien, Toye Bivi Aba comédien Dengue Zalaka. Mais il en tant que comédien, a demeura comédien et serviteur de Dieu, depuis Abandati Lelo. Donc, diplôme et pas artiste. L'artiste est sous déclaré que ba sous pèse bon, on mérité pour tanga ba kombo tenga na kangi monoko to sala ba interview na ba le lobeton ba komona na zwina on parle na bango ils peuvent se dire en fait moi aussi j'étais étonnant on a moni bo pesi diplôme et on a gagné tout non c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à son travail à mériter en par rapport à Moussalo Asali et à mériter en par rapport à Moussala Nanzambe na Moussala Asali na TV il y a de ces comédiens là il y a de ces comédiens là bazo ba méritocratie et nabuzo ba oyebi yango pour nabuzo ba naye asala keza mérite naye alors yé asali Moussala na Nzambe parmi ba comédiens azo mérité ndeko na ngai donc eza discussion moko oulé eza sans valeur soki mutaro discuter nango bon peut-être à cause de la animé des mauvaises foi. Tokanisa, bo soutenir Kabato Bakufa, mais ba okamwa, to comme le commis ba diplôme de mérite na ba OP donc vous reconnaître un peu artiste au baza vivant par rapport à idée na bino. Tolobarango tout haut et tolobarango chaque jour que Tokanisa ezo soutenir ba veuve na ba orphelin, il y a ba artiste comédien décédé. Non seulement ça, ezo promouvoir au développement de l'artiste comédien. C'est ça le philanthropie qui a Tokanisa. Donc, qu'on nous dise quoi que ce soit, Tokanisa, ils ont promouvoir le développement de l'artiste et comédien. Mais ils ont en premier lieu, primo, soutenir le veuve et les orphelins des artistes et comédiens décédés. Merci beaucoup. Assistance d'Abino pour soutenir artistes et comédiens ou bien pour l'évangile. Bon, d'habitude, nous venons souvent, à cause de la foi Salamaka, pour soutenir Pasteur Mayata. Vraiment, Isaki, Eza et Sengomingi. Vraiment, Eza et Sengomingi, comme on a parmi les artistes. Moko na biso a osala événement moko eza na réussite makasi vraiment eza esengo makasi toye awa mutu na mutu aye ko accomplir toye ko landa mateya de la foi mais chacun de nous a sa place a notre mateya oya ye katikati na eloko toye alelo vraiment eza sentiment mokajo. Ouais, ça va, Dada. Comment l'assistance Nabino Lilo, à chaque fois, à cause de la foi, il salamaka, aux alara toujours présent, de fois peine à ma prière, tout coup à non aux alara. C'est parce que vous reconnaîtra que de la foi, à un serviteur de Dieu, il y a solo ou bien t'es, pour soutenir tant que comédien. Merci. D'abord, pour présence dans Awa, Nazana, nous étant que comédien, étant que Mondimi, où il y a des paroles de Dieu, il y a des paroles en Zambé. Ils appellent pour la pasteur de la foi, mais ils appellent en Zambé. Donc, il y a des pour la Zamba, tout chacun a monté Mananga, donc, c'est ça. Tout le monde dit le lobo PC diplôme, il y a mérite, il y a trophée et pas pasteur de la foi. Et ça pour l'organisation, il y a comité, il y a Tokanisa, ou bien Binomoko, Katina Binomobi qui a mérité, tout ça. Non, Aza Moutou a mérité en haut par rapport
ya oyo aza kosala na kati ya musala na biso sikoyo wana côté wana siko koto etant que biso ba comédien koto artistique donc ezake oyo azosala yango moto e permettre à mériter loko a mériter donc esalami pe na volonté na biso te nzambe nde moto ase ayebaki kozala bongo c'est pour cela esalami bongo. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs. Merci. De bonne élite. Papa Zamosika na Italie. D'habiter kozwa image oyo. Nangolo na vu à travers hier. Et bon qui ce qui est mon bazar na tata na biso na likolo. Molimo santu témoin. Ça d'aller trouver ya bana kolo to za ba témoin na tele moto kuna na so médico na komo na Yesu Masia na vivo cons ya esala lokito tango nazobenga na pokwa lelo mosali na Nzambe visionnaire moto yo amemi lipamboli na yo na pokwa na lelo moto akondima Jean-Paul célébrer lipamboli na mololo yeah Alléluia. Est-ce que Moutouma Koloba Jésus-Christ de Nazareth ça bien? Nazobi swe zana ba oba ofuka mela banzamba bikeko biso totala Golgotha. Yango babanga na bango te Jésus-Christ de Nazareth ça pona mutu nyonso. Batika na bango Koloba parce qu'il est Dieu. Il n'a jamais changé. Est-ce que Kosunganga doit adorer pour quelques minutes aux peut tenter 18h par la grâce de Dieu? Peut-être 19h moins aux longs déjà. Nabondelo kangami ceci kozwami s'il vous plaît. Osa côté ma pardon yaya. Bosana oyo zali. Ezana bato ba lekione lamba mais na tango yo bazana ba soins intensifs. Bazana misolo banda kwa bien mais bazoko ozonga na ndako te pour santé za bien te. Tonito kumisa mo konza milimo ya bato. Na lingi bien aimé même dans l'adoration on Nzambe asala quelque chose na vie na yo. Pour esa 5e édition chiffre 5 esa chiffre grâce. Grâce esa faveur imméritée. Et loko ebongite pona yo Nzamba ko salelo na ndengo zo guma melaye. Tikatoye managa sève cœur de la foi en Christ. Tozo adorer na bango bien aimé pendant quelque temps. Merci. Soko tombola mongongo adorer na biso. Celui qui est digne d'être adoré. Alléluia. Kora Santara Baboshe, Yondorobose, Gondorobo Santara Babo, Mokonzabo Inanga Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Zala bolingo banga. Lelonga na pusani yaya. Lelonga ina pusani.
liboso ya kiti yango kotina yo kiti ya ngolu na yo yaya sala ngai ngolu ya Alléluia mimonisa yaya mimonisa na nga lokola instrument nalingi namona yo kosala lelo kosaya ya motema Alléluia Alléluia omemaka esengo na baye bapesi yo mitema omemaka esengo yaya Alléluia merci motema na nga na bonzela yo Yesu Masiya ya Nazareth yo nde mai ya lobiko Alléluia oyo esilisaka tata posa ya mokili Alléluia yaya ndenge ozokumama wana ozoyebisa nzambe aza nzambe ozotombola l'homme de Galilée Jésus de Nazareth Alléluia naponi yo nkolo Yesu napona yo yaya mimonisa na nga na poko lelo yaya regarde ton peuple est là ma vie est compliquée yaya Alléluia 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 nga nazwi elonga sepai na yo mosusu te Yesu Masiya ya Nazareth yamba yaya yamba yamba libonza yaya yamba yaya Alléluia Yesu Alléluia 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 Merci Seigneur le Dieu de ma vie au matin na Golgotha pona sa na bolongi na bolingo na yo ya tala Alléluia omoninga na sangolu Yesu Masiya ya Nazareth Alléluia 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 na poko lelo mimonisa Masiya omemaka esengo na baye bapesi yo mitema omemaka esengo Alléluia 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 yes Alléluia 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 kokotina Yesu bolingo na Nzambe buya ya seko kolo na milimo yaya Alléluia ndenge ozokumamela ya kota likambo na yo ndenge ozotombola Yesu Masiya ya Nazareth akota makambo na yo nyonso motuya nyonso malamu eutaka epai na ye yaya Alléluia Alléluia liloba na bomoi molimo na yo yaya yaya tika nafanda kati na yo nawumela na sa makolo na yo nakoka te tata so otiki ngai nafanda yaya Jésus de Nazareth nakoka te so otiki ngai nawumela kati na yo Yesu Masiya ya Nazareth Nazar Gilles Seigneur que ça va former que tu veux Alléluia namona kembo na yo na bomoi na nga oh Yesu Masiya ya Nazareth Alléluia likonza bomoi na nga likonza bomoi na nga eza yo na bitumba kaka yo yaya yo nobulelanga bitumba nazomona te bakomplo yo zobuka moninga na nga eza kaka yo yaya otikaka te koloba tu akoki kobwaka mais toi tu ne jeteras jamais Alléluia kobanga na nga na sabuya lokola Jacob c'est toi Alléluia Alléluia. Adorons ce Dieu là, il est merveilleux. Adorons Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu merveilleux. Le véritable Dieu qui promet, qui réalise. Alléluia. Nous avons changé pitié à Bayouda. Nous savons qu'on a eu échangé pitié à Bayouda. Après avoir tenu conseil, on a mis ça une forte somme d'argent pour empêcher, Seigneur, l'annonce de ta résurrection. Comment est-ce que ça lui fait l'eau? Comment est-ce que ça lui fait l'eau?
Yesu Masiya ya Nazareth. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Natomboli yo kombo ezali kolaba kombo nyonso. Kombo ebangisi banguna. Kombo etengamisa lifelo. Kombo lisekwa na yango échange budget ya ba juif. Basoldat bapesi sango balobi to kengeli lilita. Kasi effectivement et réellement en vérité il est ressuscité des morts. Pierre a yibi nzoto na yete. Bayekoli ba yibi nzoto na yete. Mais certainement il est ressuscité. Oh la Bible dit gouvernement ya ba juif et fandi après avoir tenu conseil. Oh budget a été bougé. Budget ya ba yude bougé à cause de sa résurrection. Oh la Bible dit après avoir tenu conseil. Oh, va débloquer une forte somme d'argent pour empêcher sa résurrection. Et ça l'annonce dans Mokili. Mais aujourd'hui, moi, je n'étais pas là. J'annonce Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le véritable Dieu, mon ami fidèle. Il est vivant, il est ressuscité. De la manière où il est ressuscité, ce soir, que lui soit de ta vie qui a été enterré, puisse ressusciter. Parce que mon Dieu, mon roi, est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Bible déclare dans le livre des psaumes. Oh, il y en a qui s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais moi, de la foi, j'invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Rédempteur, le grand vainqueur de Golgotha. Alléluia. Mokota kokani na ye. Na likolo na mabele pe na sena mabele. Ya so tenu souffle de vie de tout et chacun. Il est Dieu. Banguna babanga te, il est Dieu. Banguna balenga te mosusu azate. Toye kamele pa ina ye. Alléluia. Merci. Alléluia. Nasopi motema nange pa ina yo. Nasopi motema nange pa ina yo. Kolo yamba lo yembo motema nanga. Alléluia. Kolo yamba. Alléluia. Kolo yamba lo yembo nanga. Alléluia. Ibonza ya moto simba mina yo. Nasali elembo ya bolingo boy. Alléluia. Bokonzi ya bomboyi. Otika likolo lele masi. Otomona ngembo pengu ya na yo. Ozali siba ya mai mwalobi. Kumuna bankumu ezayo Yesu. Kumu ya bakumu bansa. Ozali bopebi na ngai. Ozali bopebi kwa ngai. Alléluia. Na kotika mikumba na ngai. Ozali solo likonzi lisimbi ndako. Masiana ngai. Ozali lokumu lwanga. Ozali lokumu. Sikana kita ya. Ya continue ko kita yo mata ya. Nasa na effacer l'émotion na yo. Sabe nasa na effacer l'émotion na peuple na yo. Na kita po yo ndeta ngozo mato matanga ya. Na kita yo matata na kita lisusu. Nasa na effacer mon Dieu, laisse-moi. Sikana kita nkolo na kita. Na kita ya kita sanga tata. Liboso ya batu tata na kita. Bongo liboso na yo ko tombolanga. Tata merci. 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 Alléluia. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te recommander les sous moment où tu es kayo. Tikolo banayo tata. Faites le kumu kembo izonge painayo. Au nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Ne te semble liboué. Pébisones tolobi. Amen. Merci sur le côté les ma pardon encore. Ne confondez tout temps ali lobankolo bongo ofanda. Na oui verset autant ayo ye bien ou bien. Ils ont versé au peut-être et comme un peu moi mouké na bomoto négligé mais biso to récupérango. Aussi mon canana Jean chapitre 3 na verset nango 16. Jean chapitre 3 verset 16. Évangile de merci au sungabiso. Jean chapitre 3 verset 16. Soza na Biblia ya fongola yaya. Totanga liloba na nkolo bongo ofanda. Oui papa. Jean chapitre 3 verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde
talana boye yawe nzambe alingaki mukili qu'il a donné son fils unique apesaki mwana na ye moko na likinda afin que quiconque croit en lui na tina ete nani oyo akondimela ye ne périsse point akufa te mais qu'il ait la vie éternelle. kasi azwa bomoi na seko. Amen. Merci ya soto kobetelo banzai maboko wana tozofanda s'il vous plaît. Merci. Merci. Napesi nzambe merci. Pona ngoluna sali biso tokuta na lisusu na 5e édition. Yesu Masia Nazareth nzambo moteme ndimela zwa lokumu. Un grand merci à mon père spirituel que j'aime tellement beaucoup, le révérend Dokuta Miguel ici. Et l'ongona maman Betini Place Bazana Libota Mobima na Italie. Nzambalola Kanisa Bango. Je l'aime tellement beaucoup mon papa, mon père spirituel. Nzamba Kanisa. Merci. Nabasai Nzambe Nyonso Bazao. Na moni deuxième personnalité na biso ya 37e communauté des assemblées de Dieu. Représentant légal premier suppliant. Merci mon papa Elie Kofo révérend ainsi que basali na Nzambe Nyonso ya KDC pe ya l'église Nyonso oyo toza awa peut-être oza na foule oza musali na Nzambe tika Nzamba lola kanisa yo peut-être pour na pe humilité Nzamba kanisa yo. Je suis très reconnaissant na bino Nyonso basali na Nzambe papa na biso ba yaya so pe baninga bazali Nzamba kanisa bino mingi. Un grand merci na papa na biso alingate na benga responsable donc responsable. Il y a salle de fête ML de Paris. Oh wapi bayamba biso na bolingo nyonso tilo tozo demere kuna. Papa imam papa tina mama José ya lingate na loba locataire. Nzamba pambola bino, apambola bino mingi ML de Paris, apambola pe mingi koleka. Papa Masamba, le pasteur Masamba na mama Pasi, pe délégation nyonso ya bandeko ba uti libanda mboka. Na moni ba mamodil, na moni ba bienvenue. Ba yodette de la foi, ba mama ire tout le monde a uti étranger, même a uti na Brazzaville, na Congo central. L'intérieur mboko na biso merci na bino nyonso Zambalola pambola bino merci mingi na bandeko na biso a FARDC merci na la police coup de chapeau mingi na responsable ya numéro 1 na biso na changu pona ko sunga biso na demande na biso na commune Njili pona toko ko senga sécurité oyo pona ko protéger peuple ya Nzambe Nzamba pambola bino mingi koleka a pambola église les bons samaritains là je vois le pasteur Alain mon grand frère dans le Seigneur Nzamba pambola pasteur Alain Apambola penze église les bons samaritains mobimbesika to bimeli selon ordre ya grand roi Jésus-Christ de Nazareth wapendi mama pa ya papa na biso ya molimo pour être toko ko bâtir une extension oza aujourd'hui l'église locale. Un grand merci na ba artiste et comédien nyonso toka ni sape artiste et comédien nyonso o boza awa Nzamba pambola bino. Merci mingi penza Nzamba pambola bino mingi pe apambola bana nga ya les bons samaritains. Donc en général bino nyonso boza awa ya no kotanga ba kombote Nzamba pambola bino pambola de la foi TV a pambola ba chaîne nyonso bozwami awa. Un grand merci pour na succès na Bra Congo pour na série otomoni penza na 5e édition série otomoni Nzamba pambola bino. Merci papa Christian et papa Ritier Nzamba pambola ingénieur Ritier papa Tison ba nyonso série otomoni cette fois-ci Nzamba lola pambola bino. Je répète bien série Otomoni na Bra Congo cette fois-ci coup de chapeau na ba responsable nyonso. Merci mingi na mama Yuyu pour na soutien na yo Nzamba pambola bino mingi. Merci na Arode Arofar pour na soutien na bango. Merci mingi Nzamba pambola bino bozo ko accompagner biso également bande ko Fubank Nzamba pambola bino mingi pour na savon kitoko oyoyo boza nango pour na ko sunga pe biso oyo wapi to sala musala na tata. Amen. Bande ko nyonso akisenso Pasteur Andima chaque fois pesa biso séminaire mobimba en fait que bon front nyonso bandima lembaga sobo za Nzamba pambola bino papa Sébastien Ndundu apesa biso chaque édition séminaire salama po offrande wana et soutenir évangélisation Nzamba lola pambola bino mingi maman Esther Kabelo paza awa Nzamba pambola pe pour na soutien na yo ainsi que tout le monde doit salisa biso en général Nzamba lola a pambola bino wapi bana Codef bana CFC nazomona bino te wapi bana kondima bana Codef bana CFC Yesu Masia Nazareth amona bino asala bino bolam ce soir Zambo akutana na biso akutana bino lelo au nom puissant de merci mingi fandasko swami. Merci une excellence azaki na biso docteur Ruffin merci. Merci na Yabouens, Yana Biswan Njili. Nous sommes très reconnaissants Yabouens.
yana biso anjili oyo asunga ngaleki na ye atana conseil koloba pasteur Talaboué. Merci à Bouens. Merci à Bouens. Très reconnaissant na yo grand frère, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nazana tanguke mais na sengi yo ozala très attentive. Maman na likamuna ina lobela lelo lokola sous-thème s'il vous plaît, il y a grand thème. Otolobi à cause de la foi. Sous-thème alléluia sali les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix t'imposent à des choses. Eza makambo misala ya bakoko te, misala batata basala te. Mais les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix t'imposent à des choses. Des choses, des choses. Pourquoi des choses? Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth à Zanan. Et ça qui dit d'enseignement, mais n'a pas malama qualité d'un évangéliste, n'a pas mbam. Jésus est l'uni koloba, l'Éternel sauve. Christ est l'uni koloba ouais. Donc c'est-à-dire l'Éternel a sauvé Nanzela ya ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu lobby Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth oyebi eza ville moko na kati ya Galilée. Yesu Masi abotami na Bethléem na Judée na temps ya roi Hérode oyebi na Matthieu chapitre 2 so tangi histoire okomona. Abotami na Bethléem en réalité esika mutu abotami esika mutu azwa référence. Oya abotami na Kinshasa ba obenge Kinois parce que abotami na Kin. Bandeko abotami na Matadi ba obenga ba Matadien. Abotami na Lubumbashi ba obenge Lushois. Mais nazo kamwa Yesu Masi abotami na Bethléem na Judée. Mais ba bengi Bethléemite te. Balobi Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la seule personne qui peut changer de données, la seule personne qui peut changer l'histoire de la vie d'une personne, c'est celui-là. Namoni na mutu tabotami na Kin, bon ba benga e Matadien. Namoni mutu monta ofana na France, ba benga e Belge. Ya o abotami na France as français. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu changer l'histoire. Abotami na Bethléem ba bengi Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, misala na yo asala. Ezo ko déclarer pe ko imposer biso na biloko mibale. Yango simba na olobela na poko alelo. Tango aye na mukili. Moto aliboso yaki akoyi ko sunga te, akoyi ko pesa bomo ite. Amemi libota kati na kobunga na désobéissance. Et Seigneur ki siko la seconde personne akoka ko izonga toya po akoka usa relève ya likambo oyo. La nanga bien aimé dans le Seigneur, osa des passages, osa nanda kozola na biso, osa tout autour, il y a terrain, osa qui des passages peut-être au Télémi. Dans un rappel à côté d'un évangéliste, au Télémi pambate. Nzamba yebi ete ko Téléma na yo, ana likambo mo esengela sala pona yo. O leli pe mingo nyoko mimingi. Yango na ina biso misala ya banoko na binote. Misala ya bandoki ya balabala te. Misala ya chef du quartier ya kindoki te. Oya butu te. Mais misala ya le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Misala na ye eko imposer au lelo na des choses. Ah oya zondi mesala ma lelo ao. Est-ce que muta kondima za ao? Est-ce que mutu mo kondima za? Esala melo ko nsama na kondima na yo. Na beti tolo na komba Yesu Masi ya Nazareth. Oyaki na ba problème ko na solution. Parce que les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix t'imposent à des choses. Ce soir, on va t'imposer, que les gens veulent ou pas, le nom de Jésus-Christ de Nazareth et ses œuvres. Et au salam akamuna vina yo. Bien-aimé, tangoye na mukili. Et Seigneur là qui a porté secours. La personne dont je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Tangoye, bien-aimé dans le Seigneur. Akutani na ba tu as si solution. Nzambe moko, Papa Joseph. Que le bon Dieu vous bénisse, mon frère. Nzambe moko, autant moi apesi projet de société. Et on a des députés sur le projet de société là, sur la. Mais il y a un projet de société à présenter à l'objet. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Alléluia. A pakolinga. Ponate a sangomalam. Na kangola bato bakangami. Na mema liberté katina bango. Pena déclaré année Angolou. Namoni Esaïa loba makambo. Mais à mon avis, c'est un niveau na été. Alors une année de vengeance. Mais cet homme lorsqu'il est arrivé, alors ça makambo vengeance était. Mais alors Esaïa likambo ya Angolou.
L'ami fidèle c'est Jésus de Nazareth. Au bétel li sola fiancé ma kenoko solo ma kampa fiancé nao. De lo li ba le kufa l'ami fidèle c'est Jésus-Christ. Wa yebi ma pe au sala soki l'état yeba ke on boza na prison. Soki l'état yeba ke on boza na prison. Oyo sala wana soki l'état mona ki peut-être 10 ans de prison. Maintenant ami fidèle ndima yo kana mabena ona bi yaka. Maboko za ko fonga na croix. Makolo za ko kanga pona kanga malédiction na so batata ba fongola makolo ba lexa ki ba noko na sama. Fongola maboko bien aimé. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Ndeko za kuna na fulo za na problème za la hotelema. Parce que bande obaso matema kamoko e salama. Protocole fait temps on attend. Na mbisa batu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a la manifestation de Sala Yesu Masiana bombo ina bombo. Bato bazo possession vino batika. Papa na ngaba sala nzan. Ba obonde le sika baza pona ba am moto moko ko pela na kati a. Tozo possession tout autour terrain o. Ndeko fongola maboko. Yo kuna na sima sambela kana samutelo ba kolo sina yambayo. Kotali kamunanga lelo. Parce que sina yamba na posa pena vivre dans siècle présent. Misala osala na ikulus na vivre ngo imposer na récite. Banda ko ba problème na zana ngona boyi problème otanga ko mona. Mais de ozali bosoko sambela na pona bongo te po Yesu Masiya yebiote. Oza yete foko manao ya ye. La nama lo sambo kanga misu. Kotala passer de la foi na mo aza inutile ya. Ozali na posa nzambe. Pesa nga matoi. Do bankolo Yesu Masiya Nazareth. Na zonge pa inayo. Na tambusi vina nganga imoko. Kasi na zuli tomba te. Yango na zonge pa inayo. Na sengo limbi sangai. Na mabe nyonso na sala. O ezalaki soni pe passe. Na misu na yo nzamba okelanga. Na lelisa yo nzamba bomo. Po moto yo sali. Kasi nazo salo mabe. Na sosoli. Yango na zonge pa inayo. Na sengo limbi sangai. Bible lobi. Ce que limbisi o efasaka. Effacer masumu nanga. Ate umeli tango molai. Na sengo limbi sangai. E na pusani supene na yo. Po Bible solo bananga. Ozana porta motema nanga. Ozako beta. Soki na fongoli. Okokota. Okofanda kati nanga. Okolia nange longo. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Bandima na lia na bango. Batrahisa ngai. Yango na fongoli motema nanga. Na ndimiko yamba yo. Lokola mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Kobanda lelo. Tambwisa bongo inanga. Na tambwisa mangai moko te. Pona komi ayo. Osoko mi mwana nzambe komi na droit obika siko na problème ozalo. Kozala distraité. Tandeli ko bando sala masiko. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Tandeli ko sala. Et pas nyonso bakanga yo. Awi maladie nyoko la yo wana. O etika une infirmité wana. Kandenge na solo baboye. Allez bana ko tika yo maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que les œuvres de Jésus sur la croix t'imposent maintenant. Comment il est comme ça? Comment il est comme ça? Comment il est comme ça? Tandis como salama, tandis como salama, tandis mazogama, tandis mazogama, tandis mazogama. Allez, comment libre, le chef de Jésus sur la croix, qu'elle pose à la récite, qu'elle pose à la récite. Donc bien aimé, tomba le mot Nicolas Église Mobiba. Il y a tomba le mot dans la culte. Oh Jésus de Nazareth c'est là. Le loli kabwe nyoko na yo. Ataminga ngabalobeza mabanga. Le Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Une
Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Rafingindu. Congo promo. What a plus, what a the boss là. Igela coiffe Ikoté. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême,
anniversaire au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que ma collègue a vu ça. Comment est déjà? Nous avons fait ça, ma collègue a vu ça. Papa, nga sona uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na jibe service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu bula kote wana. Uzana iloko dimu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako kukena na yoko stratite. Service agence pas comme les autres. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que